insécurité eza na Congo parce que tozo tia priorité te pour na combattre la population congolaise. Ba population bakolela baleli ekoti côté oyo ezongi côté oyo mutu akoyoka bango asali nini azali te. Affaire Kuluna. Bandeko soki totali bien na mboka na biso tozomona bakuluna bakomi na audacité makasi. Liboso ezalaki omona na butu mutazolekana batelemi bazeli na mwa kwa moko. Meza na mutuna moko tozotuna yango kikuluna oyo tango tozaki na tango Zaire. Bazalaka est-ce que na tango Zaire tango Mobutu azalaki président muto lingaki ozalaki na audacité ya kozwa machette otelema obeta muninga na okata muninga na yo na ville ya Kinshasa. Bakuluna bazotambola na Kinshasa bazonyoko la population congolaise on dirait ba policier bazaka na mboka na biso te. Tozomona bakuluna bakoteli même ba policier babeti bango. So ito yokolandela comment fait-il kuluna kokota na ndako sika ba policier bazebele abeta bango. To yoko remarquer que ba policier baza na minduki te. Ba policier baza ya kokokate na ba souciat na bango. Okokemba quartier mususu okuta 2 policiers. Okeba quartier mususu okuti 5 policiers. Ebele ya bakuluna o bazali. Ozuka ka 5 policiers che bango. Policier ka moko aza na munduki. Bande konanga. So kuluna kutani na policier oyo. Ausala eni. Si akoboma ye. Si akokata ye. Combien de ba policiers obiso to moni bakuluna bakati bango. Mais so to landeli pourquoi? To ko réaliser parce que bazaki na munduki te. Baza na eloko ya ko protéger bango te. Baza ya kokokate. Ba commune mususu na ville ya Kinshasa batu batiki penda banda kuna bango basundoli bakimi population akimi po na nini bakuluna baleki population lobi embadi na préféré na ngala longwa. Ozo remarquer que ba population mususu bazolongwa na ba quartier bazotika ngo vide banda ko tika bapango tika li vide pona nini balembi konyoko ma oyo ya bakuluna service sécurité et comment ebele na Congo. Pourquoi pas ba député oyo ba konzu oyo bazwaka ba service sécuritaire wana bafutaka bango mbongo bakengela bango au lieu ko ba policier oyo fallait bakengela population policier oyo fallait ba battre la population bango bazu ba policier ba tie bango na bandako na bango bakengela bango. Coucou, mbote na bandeko nyonso bozolanda video kombo na ngara chaîne Ngoy ministre de la vérité na présentaka émission na bino tolobela ba congolais lelo na tolobela ba congolais bandeko na ngato solola un peu sur affaire Kuluna. Bandeko soki totali bien na mboka na biso tozomona ba Kuluna bakomi na audacité makasi. Liboso ezalaki omona na butu mutazolekana batelemi bazeli na mwa kwa moko. Lelo na ba video mi bale na olakisa bino boko comprendre audacité ndenge bakuluna bakomi vraiment konyoko la population congolaise. Mais za na mutuna moko tozotuna yango kikuluna oyo tango tozaki na tango Zaire. Bazalaka est-ce que na tango Zaire tango Mobutu azalaki président. Muto lingaki ozalaki na audacité ya kozwa machette otelema obeta muninga na okata muninga na yo na ville ya Kinshasa. Ezalaki te. Mais lelo toyeko comprendre ki kuluna ezobota se kobota. Bakuluna bazotambola na Kinshasa bazonyoko la population congolaise on dirait ba policier bazaka na mboka na biso te. On dirait l'état azaka na mboka na biso te. Mais soki toningi toloba faute ba policier bandeko nanga faute za ba policier te. Total ka de temps en temps tozomona bakuluna bakoteli même ba policier babeti bango. So ito yokolandela comment fait-il kuluna kokota na ndako sika ba policier bazebele abeta bango. To yoko remarquer que ba policier baza na minduki te. Ba policier baza ya kokokate na ba souciat na bango. Okokemba quartier mususu okuta 2 policiers. Okeba quartier mususu okuti 5 policiers. Na population oyo bayebi ke bakuluna bazalaka kuna na ndenga kosakana te bandeko na ba congolais.
ebele ya bakuluna o bazali ozwi kaka 5 policiers otie bango policier ka moko aza na munduki bandeko na nga so kuluna kutani na policier oyo aosala ye nini si akoboma ye si akokata ye combien de bapolicier oyo biso tomoni bakuluna bakati bango mais so tolandeli pourquoi toyo koréaliser parce que bazalaki na munduki te baza na eloko ya koprotéger bango te baza ya kokoka te bacommune mosusu na ville ya Kinshasa batu batiki penda bandako na bango basundoli bakimi population akimi po na nini bakuluna baleki population alobi mbadi na préféré na ngana longwa ozo remarquer que ba population mosusu bazolongwa na ba quartier bazotika ngo vide bandako tika mapango tika li vide pona nini balembi konyokwama oyo ya bakuluna kuluna wana kobotola mbongo akobotola o telefone akokata mutu akokata maboko tomona kango nyonso na video oyo na otikela bino botala bandeko nanga bino moko omona na te video oyo ndenge bakuluna bazali pe bayaka moko mibale te so bakangi mutu bazoyela mutu bayaka etala engulupa na bango ebele meto mituna leta na biso akoki ko pesa ba policier munduki te meto yo kotala eloko mosusu bandeko nanga ba député banani bakonze ebele bazaka na ba policier bafanda repana bango na ndako kokengela bango ya ngala yebi na mboka neti États-Unis ba mboka neti bapoto normalement babenga bango ba bodyguard ba sécurité policier te mais bodyguard oyo azokengela député azokengela même ba président de la République président na biso en États-Unis azana sécurité na ye oyo bakengela kae eza ba policier te oyo babatelaka population de bakengelaka président eza sécurité oyo ba entraîna bango pona ko protéger président eza ndenge moko ba service sécurité et comme ebele na Congo pourquoi pas ba député oyo bakonzi oyo bazwaka ba service sécuritaire wana bafutaka bango mbongo bakengela bango ole kozwa ba policier oyo fallait bakengela population policier oyo fallait babatela population bango bazwi ba policier batie bango na bandako na bango bakengela bango ya na kenda Congo totondi tokangami na embouteillage kota ma campagne kota station ma campagne biso so tokangami na ba taxi tokangami na ba voiture toka kaka pi mukonzi moko azoleka piu tale ngulu pa ba policier na jeep baba upanza nzela piu biso tokangami wana ali ba panzi nzela po mukonzi wana sani na jeep na noir aleka kende pa na ye bandeko na ngobota biloko aboye yeta ngazo utiliser engulu pa ba policier na kati ya jeep soko biso population na obatela biso insécurité za na Congo parce que tozo tia priorité te pour na kobattre la population congolaise ba population bakolela baleli ekoti côté oyo ezongi côté oyo mutako yoka bango asali nini azaliti bakuluna bakomi ko menacer population congolaise mais conseil onga na opesa gouvernement na biso toye bakobotola ba député banani o bazozo ba policier batia bango ba garde loka ba garde na bango bazobatela bango te policier aza policier sécurité eza sécurité eza na bato o ba entraînaka bango sécurité o bako vanda cheyo bakengela kayo na mwasi na bana na yo ou bien o engager service ya sécurité o bazali entraîner na ko protéger yo ba protéger kayo o tikela biso ba population bo tikela biso ba population ba policier ba batela biso ba policier na biso tango boza na esika o boyebi ke bakuluna baza ebele il faut ko tia présence ya ba policier ebele baza na ba arme oke kuluna yebi ke soto meko sala faut pas awa toko kufa toko zwa conséquence momoni policier abeta mwana na masasi na makolo ye wana simbi ba opekisa simbi machette azo papa kaka chwa tango policier abeta masasi na makolo yaya bomona nde mwana na suka mais so policier aza na arme te ako protéger population ndenge nini so policier aza na arme te ako protéger ye moko ndenge nini eza aussi tango bozoche ba policier na place bakuluna baza ebele baza na arme te eza lokwa bozo boma bango bozo bomisa bango bandeko na ngai policier moya a se protéger eza te po azo banga
Hein? Natala ba image ebele, nazotala ba image ebele, policier ba kati koto, policier ba kati maboko, policier ba kati kote boy. Donc, ozotala policier, ozoke la policier ma bande konangaye. L'état na biso congolaise, ezali très important pour nae. Abaki sa présence à ba policier, bazala na arme, bato o bazo utiliser ba policier comme privé, ba kenge la banda kuna mo ba konjo ba sala rabilo kwa ndengo wana. Ba luka service sécurité. Eza gouvernement na biso muta obimisa loi wana ke ba luka ba sécurité privée, o ba ko kenge la bango na banda kuna bango pour na population pe azala na policier parce que so population azala na policier te, azala muta ko batela ete, ba osuka ndenge nini. Combien de bateaux bakufi pona bakuluna? Combien de vidéos total bana bakuluna bazo kata mutu oya ko défendre te. Natanga Zaïre ko Zaïrwa zalaka so bazo beta muninga ne Zaïrwa. Omona telemi aya koti bitumba. Natanga Zaïre ta mbiso tozara bana mikie. Ezalaka omona mutu azo beta mutu mona quartier na bino boy ba jeune garçon ba telemi ba ko défendre. Mais lelo ya bakuluna to ko remarquer congolais ata bakuluna batondi bazo beta machette. Omona bakinoa ba otombola ta libanga ba bambate. Omona bakinoa ba okota tate ke ba bima ngulu para bango quartier mobimba po ba bamba bakuluna o mabanga population koma ko banga. Parce que soko salinde ngwana bakuluna na bako kanela yo. Tamba ko kanela yo ba yena ndaku no na butu ba buki ba kati bino ba kati ba sali boye ba violer ba sali n'importe quoi. Bande konanga ezali important pour na gouvernement congolaise ayeba importance ya kobatela la population na ye comme na nga Rachel Ngoy ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo.